président. Ami, Toti Matanga, Tozo on a retour. Dernier homme, je ne pas le Tumba. La mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata. Malaba papa, bon c'est souci la bino les soucis pour la potion la bino, ton confectionneur à produits cosmétiques sur mesure. Donc potion pas la biso à la solution là, au bangaté. Donc maman, utiliser des produits, il y a des hydroquinone, des javel, des tubes, des sulfate. Au bangaté, dernière chance y a pour son ayo et ça na grâce beauté. Tout ça là kaba produit naturel à base de fruits pour réparer ba poso. Ba papa bobo salate pour na ndef pour réparer café ba bouton ya mandef. Ba mama toza wana pour arranger poso, pour faire sa uniformité, pour la tâche. Donc, vous avez la bienvenue la grâce beauté. Si vous voulez contacter, c'est facile. Donc, vous avez la Facebook, la grâce beauté cosmétique Paris. Sinon, vous contactez la WhatsApp 0033 6 10 39 13 08. On sait la diagnostic.
Kuruta lobaki mokolo na kokufa bole na ngai na mindule. Toyebike mingi bainterprete banzembo ya kuruta. Me ngai na kobeta oyo abane kosepela na wenge mosika maison mère. Azobeta ya mosiko parce que jour moko ebisanga alobi wera son. Il faut sala nzembo moko na kopesa yo rythme oyo kobetela nzembo wana. Nabeta mpe nzembo wana c'est-à-dire rythme na penali vie pour taper ça va mai pour la rythme wana. Donc eza banzembo oyo avie tusuka ka musique to chena kati. Nazopeta yango après na peki 3 4 ndenge ezali donc oti bongo na mouvement. Merci. C'est souci na bino les soucis pour la potion na bino ton confectionnera ba produit cosmétique sur mesure. Donc potion pas na biso aza la solution na ye au bangate. Donc maman utiliser ba produit ya ba hydroquinone, ba javel, ba tube, ba sulfate au bangate. Dernière chance ya potion na yo et ça na grâce beauté. Tout ça na ka ba produit naturel à base de fruits
pour réparer ba poso ba papa bobo sanate pour na ndefu to réparer ka pe ba bouton ya mandefu ba mama toza wana pour arranger poso pour pesa uniformité kolongola ba nduta kolongola ba tâche donc boya bozala bienvenue la grâce de Dieu. Si vous voulez contacter biso facile donc vous la Facebook na biso grâce beauté cosmétique Paris. Sinon vous contactez na WhatsApp 0033 6 10 39 13 08 on ça au diagnostic. Elengia Congo, top de top, c'est Papa Bonheur. Il est temps rester branché, il est temps rester scotché, chers internautes restez branchés, ne vous trompez pas d'adresse. Si Nini est ton visibilité, si Nini est ton pifo, numéro 1 va site, ne zappez pas yo. Biso basoto lana, Biso basoto talaka, Mana koma balingaka, Biso basoto talaka, Monda seba talaka, image bien traitée. Bravo Claudie Diasuka, bravo Tracy Melenga Pro, couple parisienne. Tracy Melenga, la main magique, nyonso simbaka ebongonaka wolo, lelo elenga komona tope, ba journaliste bapambolama, Karine Mokosi apambolama, Juvenal Kibala apambolama, Jael Shaw apambolama. Omekama, ngaba beta yo ontimate. Saka Zadi apambolama, Sini Kumi apambolama, Tedisa apambolama, Machemboshe apambolama, Josué Asuka apambolama, Joël Jeteka apambolama, Zamba Sumayo bro, Abakisa Mayele Bele, Sotolanaka, Willy Mushenya Talaka Nine, Ola Shangana Talaka Nine, Washington Grand Pays. Bravo Nicolas Osombia, Pedro Kossi, le partenaire le plus influent, Moria Bella Yarit Kilolo, John Moke Maxi Bio Café, Omak Adrosa, Miss Krista, Tokuta Nana Salon LTC, Fernando Maya, Bassi Balala, bienvenue Chouchoutela. Rédaction bien traitée, visibilité assurée, information puissante la source, nulle part ailleurs, nulle part ailleurs, nulle part ailleurs, nulle part ailleurs, Elengia Congo. Biso basoto talaka, Elengia Congo, Chili Lunga talaka, Sylvie Kabea talaka, Elengia Congo, Rebecca Toto talaka, Jean-Flix Bassasala, le coach pour la promotion de vos produits, pour la promotion de votre album. N'hésitez pas, Elengia Congo, des solutions.